Mbote na bino na benyoto bokolanda biso partout monde entier bisika nyoto bozali na mboka ya banoko otoko benga Europe na mboka bapaya oyo bandeko to bazali oyo bandeko to komona bango bandeko ya bamputu oyo bamputu o côté bazali to benga bango ba frère ya bambunda bokolanda biso partout monde entier bisika nyoto bozali na chaîne oyo bolingaka KTG Culture. KTG Culture et donc on sabino ba information o etali culture donc otali sabino ba émission o etali masolo pe mabina ya bana mboka oyo ezali masolo o etali culture donc okota na kati ya bozindo ya culture bandeko bokolanda wana na bosanité cordon oyo azali akolanda biso John Makese Israël Makese place azali talaka papa moko malamu asolaka bien azali bien na ba travailler na yo oyo bazana sima Chardeli Nseka grâce Sembo na Joseph Ndombasi Joseph Ndombasi oyo toko benga ba Ndombasi na lingala oyo bokoyeba lolenge ni ezali bandeko to bosanité masona biso o etali culture tozali na bino elongo toko beta vraiment masolango to koti na bozindo na libenga mokote na libe na moto oyo ayebi makambo yango o etali bamputu akoyebisa biso ekolo bamputu e alibe nini ekolo bamputu bawuta wapi et puis babima wapi yangwana toko sola na oyo azali wana ako se présenter mbote papa journaliste bandeko bakolanda biso na émission masolo pe mabina o ya chef Ngungi Nzamba to ali ko beta masolo ngo papa awa oye okuti plateau ya KGT culturel o mona ngo lolenge bonye papa na sepeli nane to kuti plateau eza kitoko nature makambu ya bien na sepeli pende bo bengisi biso le siko pona tolobela makambu ya utali bamputu vraiment na mutuna na yo to repesa batu na biso ba explication à mikuse. OK. Bamputu, commençons par présentation. Bamputu, bango moko bengi ampur. Et bongo bandeko na bango ba voisin direct na bango o to bengi babunda, babenga ka bango amput. Et na français to bengi bango les ampours. Ou encore les bamputu na Kikongo. Il y a l'État. Les ampours ou les ampoutes, ils habitent, bon, bazali mingi na secteur doué. Secteur doué, zoami na territoire à Bulungu. District ya Kwilu, province ya Kwilu, la République démocratique du Congo. Et Bamputu ou les ampours, bauta Cameroun. Wana bauti Cameroun, bakota lolenge boni. Bakiti na nzela ya Gabon, Congo Brazzaville, bakiti Angola. À partir d'Angola, bakatsaki ebale likolo ya pont. Mais pont wana babenga ngo Oko Holong. C'est-à-dire ezaki pont normal te, ezaki nzete. Oya munene ekweya de part à d'autre ya rivière. Et ça te mythe. Ndeto benga ka mythe parce que koka moi nzete ekatisa ebale ngambo na ngambo. Et bongo batu ba traverser. Baleka ki nzete wana okolong. So ki pe okenda na bamboko ya babunda. Na idiofa bakobete le peli solo ya Oko Holong. Alors à partir de là ba continue kinzela qui quitte finalement ba ke kokoma na Kimputu Nseke. Voilà déjà ton côté ya rive droite ya Kwilu, la rivière Kwilu. Kimputu Nseke à partir de là ba umela kina Kimputu Nseke bangona ba voisin babunda. Mais eloko moko esalaki que babunda na bamputu bayaki kokabwana. Siko bakabwana kilo lenge nini bawulela kini. Ba histoire ango eza moins compliquée. Mais deux versions oyo toyebi
Première version, et lobby que mon potu a salaki mabe nandeko na ye mubunda. Mais loko bazaki bandeko moye ba bunda ezate moye pe ba kende tribunal ezate ba kabwana ki à l'amiable. Li solongo ezalaka nini ba misusu balobaka eza nguba oyo tobengi na munoka na ba koko babengaka nzukumai le vanjou. Mais ba misusu pe balobaka non ezalaki vanjou te ezalaki problème de infidélité kotaki moko na bango akenda abimangi na mwasi ya moninga yango ne pesaki plutôt parler et yaki kosala séparation. Merci beaucoup Papa David Mofele. Bandeko bakolanda biso et surtout tozana posa vraiment koyeba bamputu. Ce qui n'est pas bamputu, moi c'est mon putu akoko zala lolenge boni. Pona toyeba ke moi c'est oza mon putu, moi c'est azali boy mon putu tokoyeba ye na ba bizalili lolenge boni. Moi c'est mon putu en réalité dans le temps et pas ya bamputu prostitution ezalaka te. Comme on a jeune fille ou bien jeune maman, azo telengana, azo kende waya, non, il n'y en avait pas parce que mon putu azalaki mutu moko respectueux. Et surtout, moi c'est mon putu. Azalaki très respectueuse. Wana tozo beta lisolo ya tango ya kala. Parce que pour le moment, il est devenu difficile. Na brassage autosali ba bekolo ebele ekota oya boti na ekolo telo ya keko bota. Mais dans les temps, mon putu ne pouvait pas épouser moi si ya ekolo mususu. Pona ke bayebi ke moi ekolo wana. Moi si pe mon putu akoki jamais kolinga mobali ya ekolo mususu. Ezalaki mariage tobengi endogamique. Voilà, c'est-à-dire na kati ya famille. Et d'ailleurs, c'est comme ça que nous comprendrons plus tard. Et puis, tu vas expliquer en gros, Makambo to bengi kitwil. Parce que kitwil, effectivement, ils à côté, il y a Bamputu wana, ils pensa très fort. C'est que Bamputu, ndengo beti li solo bongo lo lenge bandeko ba kolanda biso, Bamputu so na si abali mwasi ekolo wana so mobali a dévier wana aki alingi mwasi côté mususu yango na bakobale kintwidi yango e okotsa. Non, au contraire, kitwil les a nini. Kitwil les a mariage préférentiel. C'est-à-dire dans kati Bamputu nde babalanaka eza na mariage o balingaka mingi. Yango to bengi mariage préférentiel. La lingala to benga beboni pona bandeko ba kolanda. Yango nazo benga kitwil. Kintwili. Mais na kati ya kinawa e koma kaka bayaji ba kitwil ba kitwil mais baye bagate kitwil yango ezalaka nini bandeko balandi KGT culturel to kolanda masolo ya prof David Mofele akobetango. Kitwil ezali mariage préférentiel ndenge na uti oloba. Eza lokola ngai naza koko. Ou bien noko. Parce que pas ya bamputu mariage c'est le maka à 3 niveaux. Moi na moi si azana 3 relations. OK? Na kete famille. Relation na ye na papa na ye. Mokolo mwana. Non, tata ya mwana. Ezana noko. Oto bengi mokolo ya mutu. Donc propriétaire ya mutu wana ya mwasi. Siko toza pe na grand-père. Grand-père, excusez, grand-père ye wana nde propriétaire ya mwasi. C'est ça. Noko propriétaire ya mutu. Papa propriétaire ya mwana. Vous comprenez? Alors, mariage ça le makana 3 dimensions wana. Mais si on se totali côté ya koko, yango nde côté to bengi mariage ya kitwil. Okoyoka que mwana mwasi oyo azana kitwil na ye. C'est-à-dire mobali ya bukoko selon coutume aza déjà na mobali na ye. Mais et comme abe bondokité, en principe comme ka bondoki na sens nini soki mobali
Parce qu'en réalité, vous voyez que par rapport à l'âge, l'âge à moi, c'est l'âge à Mobali et cocanité. Bako Luka, Koko wana, il faut libérer moi, c'est naïe. À libérer traditionnellement, coutumièrement. C'est-à-dire quoi? Mobali azo akobala, moi, c'est wana. Et c'est ngeli appelle ça, ba droit, na koko, na kitwil. Ok? À libérer kitwil naïe. À ce moment-là, moi, c'est libre. À koki kobala sigoyo, mobali naye oyo alingi. Sikoyo, libala wana resalema wapi, esalema à partir na ndako ya papa. Nokope aye. Basali nini libala. Tu comprends? Maintenant, pensez à Batou de façon générale. Batou ba yebi eloko angote, ba comment kolobela ngo de façon anormale. Et comment on dirait eloko moko négatif. Mais en réalité dans la culture eloko négatif on est Exalité. parce que on l'épouse pas, mais de façon c'est comme ça au moni. Bana bayanzi ndenge utaki ko posenga mutu na bana baya bamputu na côté du sud bayanzi. Bon c'est vrai que bamputu baza bandeko ya bayanzi baza bandeko ya babunda, voilà. Mais moi na mputu akoki jamais ko sala kindumba parce que ayebi que mobali na ye traditionnel azali. C'est comme oyo to bano loyoka et pas ya bandeko na biso baluba. Baluba balobaka nini. Moi c'est muluba ko sala kindumba te na kati ya libala. Pourquoi? À cause ya ba coutume na bango. Vous comprenez ça? Mais aujourd'hui, je crois que modernité ils ont fait ça biso tort ou raison parce que tu commences à n'importe quoi. Mais na kati ya coutume ya bamputu. Il ne met jamais mariage seulement entre une fille du village na Mwan Mutuya Libanda. Pourquoi? Il faut préserver culture. Il faut donc protéger culture d'Abino. C'est ça. Yabi Balé, il faut protéger Makamba coutume. Et il y avait même Babiloko Babando Loba, Mutuso eke Kobala, moi si côté Moussous, Bakopese jamais, et Sika Yakokata, Elanga, Poilona, Abuka, Asal Lambong, et Rosale Maté. Voilà un peu coutume Bamputu par rapport à mariage wana. Bandeko bakolanda biso partout monde entier na chaîne oyo KTG culturel. KTG culturel bomoni toko beta masolango etali bamputu tozali na moto amayele oyo toko benga David Mofele. Ali moto amayele ayebi vraiment ekolango ali pe ekolango. Moto amayele David Mofele, papa David. Toko yeba lolenge boni mputu. Pona kobala mwasi mputu tokobala ye mputu mputu tokobala ye lolenge boni pona tokomona bekolo mususu pona kobala mwasi il faut tout ça là ba $500,000 ba $3,000 il faut que sangisa il faut que ça là tout ça wana kende pona awa toke bate mwasi mputu bandeko bazana Europe hakolanda biso partout monde entier tokobala mwasi mputu lolenge boni. Merci beaucoup pona mutuna. Babala kamwana mon putu, c'est très compliqué. C'est compliqué parce que pour la bamputu, d'autres alliés symbole. Ok. Et ça est loco et vend ici libala entre fina garçon. Ba pesaka nakati coutume. Bon lelo makambe chaja. C'est vrai, mais au départ dans coutume oko kendo sololi na mwana mwasi oko pesa ye elembo elembo wana azalke ko présenter pa ya mama na ye mama nde muto ko mema e pa ya papa koloba non mwasi mwana mwasi oyo aza yanga c'est vrai mais
kolo na ye azali c'est qui l'oncle bakomema ye epai ya noko noko akoyamba bango base fixe basengaka biloko ebele te dans le temps c'était juste ntaba masanga et d'ailleurs masanga mila hein mais awa kini sona toye papa Mobutu masanga mbila akobwa kela mais justement awa na elongi biso to lobela babwa kela kindombasi non biso to lobela na de deux niveaux traditionnel na moderne je crois que c'est ça ta question mais mutuna no ezalaki par rapport à traditionnel ezalaki pour la modernité c'est ça les autres zongi na tradition oh boye la biso groupe électrogène radio et plasma banin wana eza lisusu tradition te wana ko moderne wana ikomi moderne et puis d'ailleurs nde tomonaka awa mariage yango ekoma tradi moderne il faut le belango clairement bon na baloi oyo bazwi na niveau ya parlement wana nde tokoyeba à partir de l'assemblée est-ce que c'est applicable ou pas mais de façon coutumière de façon traditionnelle mariage ya bamputu eza compliqué te okobala mwasi na yo epai ya papa epai ya noko epai ya koko oyo tobengi kituli mutuli na ye mais quelqu'un tu dango tozo bala ye to pesi biloko mais basenga rebele te azo pe kuna pe kolandela pe so mwasi pona bakinoa ya lelo bakoma na tu nga na pesi biloko akolande pe na machete ou bien ndenge non tango pesi déjà ba droit na yo kintu moya na yo kitu da kolanda lisusu te azu ba droit na ye à se libérer et puis à libérer pe mbala moko nani mwasi wana akomi libre akolande lisusu pona ne non akolande lisusu te bandeko bokolanda sili bomoni ndenge tolobaka bato nde mitema mabe soki par exemple mutili na yo wana azaki mutu mabe wana nde akobanda kolanda c'est comme ça koyoka azazuwa toloba zwa abomiye non mais au départ ce n'est pas ça c'est un problème d'entente boyokani boye oye kobala mwasi na yo bakoyebisa yo voilà mutili na ye wana papa ye wana noko ye wana bakei basangani basali nyonso yo olibere côté ya mutili opesi par na ye et ya noko opesi ya papa opesi siko ba olandelo pona na mais papa David kamoko est très important bandeko ba kolanda biso partout monde entier na o etali kinchudi wana tangu okopesa biloko na tangu za mobali balakso ta kinchudi wana na côté na biso ba jeune garçon lokola ndomba sindinga za wana na Chardeline Seka bazalaka bato azua et surtout ndomba aza vraiment mutazua akota kinchurango wana na okopesa mbongo taniske kinchudi wana azaka diana mwasi na ngai ayebi déjà nyonso autrement ngote za moi confusion voilà justement heureusement que opposer question wana vraiment est nécessaire tango nazoloba makambo mutidi wana kitwiti ezate que kitwidi wana abimagana mwasi na ye bandeko bokolanda biso partout monde entier ala abimagana ye te parce que aza mwasi na ye abukoko mais à côté de jamais que olimisa basangani bake kotambola bavanda resika moko non c'est pas ça ce n'est pas ça muti donné na zoloba eza maria eza les relations coutumières mais ils ont fait sa droite que ba muti di akende kotambola na mwasi wana non parce que bala été mais coutumièrement principe ezali ça va ce qui ndombasi ce qui pengungi alingi ko bala mwasi wana ko bona ye toloba Rachel Moufele par exemple ndenge ezalaki soki Rachel Moufele mwana ya papa Moufele David ndenge azoloba aza na mutili na ye akoya réclamer banini ba droit na ye mais akotambola jamais na Maman Rachel. Non. Abala été. Mais ça, coutume dengue et ça les maquis.
Vous comprenez ça? Et ça, c'est que voilà, vous comprenez ça? C'est comme un papa. On peut se droit à papa. Tant qu'on peut se droiter. Je crois que partout c'est comme ça. Ok? Libala est consacré à quel moment? Babengi libala, tango, moi, mon bali accueilli, na moi, liboso ya batu, ba témoin bazali, ba famille bazali, moi si yewana, papa na ye avandi, maman na ye avandi, nonko avandi, koko avandi. Babi bon, ngangongi, na ye kobala, moi no Rachel. Ça va? Au pesi biloko na yo. Basalini, bazui, ba libéré, moi si na yo. Voilà, c'est ça le mariage. Merci beaucoup Nkumu David Mufele moto amayele oyo atali bamputu yangona toko lobelango. Papa David Mufele, toko tala bamputu baliaka be biloko nini pona bandeko ba kolanda biso taton halingi mputu alobi note ke famille bamputu bazoya akolambela bango eloko nini pona bali. Merci beaucoup. Eloko na yebi bamputu balingaka mingi mbika o balambi bache mbisi na kati mungusu ngolo je ne sais pas encore, je ne sais plus quoi, mais en tout cas soki bolambeli bango mbika ya nsunga munene ya mbika biloko nyonso eza na kati pilipili ezanga te na kote bango babengaka pilipili wana oyo biso tobengaka na lopoto piment. Oui. Pandoko ba kolanda biso bisino to bale. Pilipili osanga te. Oya ba niki penza ya bien, pilipili fezala, kwanga efezala, fufu efezala. OK? Bon, masangambila ekozanga te. Parce que c'est ça mon boutou. Ce qui est ici, il faut amela. Quoi quitter ça, motema. Voilà. Bandeko bakolanda biso boki ndenge. Mais baliaka pe misili. Baliaka pe bandindi, neto benga bandindi. Voilà, ce sont là des choses que moi soso bacha bicarbonate pe baliaka pona bana ba baliaka lokola pe babunda. Voilà, ezana kati baliaka. Na uti olobaka bango nyonso bawutaka kosika moko. O kwesingani o babunda baliaka banani bamputu pe baliaka ya bango bako kausa ngai et puis après balambi yango baliaka kutu bazwi ngai basangisi na mbika. Tu comprends ça? Na mbika baliaka ngo mais ekolekisa beli bumute ou bien ndenge nini? Jamais elekisa libumu pona nini parce que ça aliment na bango de base. C'est comme mbika wana isala kabelo lingi boni kota mibali. Na pe kota basi. Kota mibali. Oui, kota mibali kota basi. Oyebi que pour la plupart biloko ba koko babanda kolia. Kati na ngo pe zaiki na bakisi. Bazolia par exemple ceux qui ont biloko che Moukedi, ce qu'on appelle en français bicarbonate. Et ça déjà qui c'est? Bon, il y a une élection de sous du bon. Yangwana déjà. Non, et ça déjà qui c'est? Donc, bisonde kolia na biso ba moderne yangonde baby saka. Mais où y a bukoko? Et ça déjà bien préparé ça na kisi na kat. Voyez ça? Et ça na ba poivron mususu batiaka, babilo mususu batiaka pour soutenir digestion. Alors, dès que vous avez dit bon. Non. Nkumu David Mufele, okotuna biloko wana bandeko bako yoka epi bayoki ndenge nini ekolo wana bamputu ndenge zali. Oko kobisa biso bamputu loyembo na bango elikaka be lolenge boni. Pona bamputu loyembo na bango elikaka lolenge boni pona elikaka na makelele ou bien ndenge nini. Pona soki mwana abeli ou bien mwasi aboti loyembo ni na bamputu bayembaka et puis loyembo ni ambiance oyo se presque bamputu. Bon, et ça m'a passé. Pourquoi? Parce que et ça m'a peut-être
Coco Tate Nakati. Mais ce que je peux dire en fait en bref, et pas à Bamputu, il y a plusieurs sortes de manifestations. Mais la manifestation à réjouissance, manifestation à réjouissance populaire, manifestation par exemple, il y a deuil. Ok? Ou bien manifestation, bazo yamba, mokonzi. Na kati ya tribu o tobengi Bamputu, baza na mfung. Ba instrument, mfung. Il y a deux sortes de mfung. Mfungiti, c'est-à-dire bampungi oyo ya banzete. Et puis mfungangyo. Eza ba corne oyo ya ba éléphant. Mingi soki mwana botami bakoyamba ye na mfungiti oyo ya banzete. Mais soki bokonzi ye ou bien ordination ya sango ou bien bakeko bulisa mokonzi moko boya komi chef ou bien pasteur, voilà ye bakoyamba ye na mfunga ndio voilà voilà parce que eza nini manifestation de haute portée tribale. Ok. Mais ceux qui m'ont botami, bako yamba ye, la maman mosusu bako yamba pona mwana wana. Ok. On appelle ça ankin. Ankin signifie makina. Makinu, mabina. Mais la danse, les réjouissances. Voilà, c'est ça le Mumputu. Hein? Mais ceux qui, par exemple, le Moutakufi, parce que le baki ba réjouissance na ba cérémonie ya pasi. Mutu ceux qui a kufi. Prenons une grande maman, une vieille dame qui a vécu longtemps. Yé ceux qui a kufi ba rolela na mfunga noan. Mokonzi ceux qui a kufi ba rolela na mfunga noan. Mais pas un jeune. Ba jeune lokola bino boye akufi ba jamais ba komema mfunga noana te. Et ça est là. OK? Et donc tu as compris de ce que je voulais dire par rapport ya mutuna na yo ya koyamba mwana botami baptême ba kosala nini. Yango wana nde Bamputu lenge Bamputu basalaka. Bandeko boko na biso wana ezalaki nkumu David Mofele oyo azalaki na biso abeti masolongo bandeko partout mona te bisika bozali mama Amina overdose na Hollande na pesio mbote mingi na bosanité mama oyo boss Lady Jackie producteur makasi oyo azawana na pesio vraiment mbote mingi na pesio mbote mingi merci na ndenge bozolanda biso toujours na bosanité Ndombasi Makese donc Ndombasi ya Bandombasi oyo toko benga Joseph Ndombasi mobali ya pembe mobali mo monene atonda na nyonso na pesio merci mingi to bozanite Keren Manzambi to pesio merci mingi bandeko manaka na biso komi na suka nde tokoloba na nkumu David Mofele akoyebisa biso makambo etali Bamputu. Oui, merci beaucoup. Matondi ya mingi Ampur Mbarabe. Merci. Parce que kolobela biloko ya bukoko eza na bato ba kanisa eza blague. Toza na période tobengi mondialisation. Mondialisation ile linge loba nini? C'est la culture unique. Monoculture. Et pourtant ndenge nzambe akela bato apesa bato na bato culture na bango. C'est ça. Toko comme jamais mundele nanga mutu mwindu yangwane loko eza culture moko yangwane loko eza koboma ce qui eza bongo alors toyokana mais bomoni tango bango bazoya epa na biso eza po bakunda culture na biso bakunda biso na ba culture na biso ya bango banda kokonza biso nyonso. OK. Alors na kosenga na Bamputu nyonso partout où vous êtes. Soyez fiers d'être Mumputu et parlez de votre culture sans peur. Parce que c'est ça ce qui fait notre spécificité. Yango ne sali biso to sala biso Bamputu. Yango pe sali que
mubunda mupende azala mupende mubunda yango pe esali que belge allemand azala belge allemand ok mais ceux qui belge allemand balingi biso tozala lisusu te bamputu mais alors bango bakozala mpona nini droit ya différence yango nde esali diversité pour ceux qui droit ezate différence wana ezate ya droit c'est-à-dire que diversité ezate maokosa biso c'est ça ok merci voilà eloko na osenga na beti sete to bomba to kangama na ba culture na biso yango na esali identité na biso merci beaucoup merci bandeko boko na biso na ngambo masini na moni grâce à Sembo na Chardeline Seka na Joseph Ndombasi ba ko sala biso sini ngonga epusani ngonga ekoki na pesi bino merci na ndenge bino boko landa biso pe bozuita kolanda masolo etali émission masolo pe mabina ya mboka oyo ngawa bino ndeko chef Ngungi Nzamba toali na bino toko masolango et tali batunyo surtout na pesi bino merci na Nkumu David Monfele moto amayele oto yambiye atelsi biso bamputu batu mingi baba kite bamputu bazanini bamputu bauta wapi yango Nkumu David atelsi biso yango na pesi merci na bino nyoso tu bolandi biso kimia na mabota na bino ndeto tikali mbala sima toko yeba pe masolango toko tala bamputu bayembaka ndenge nini bamputu basima bango za ndenge nini boko monango pe boko yebango oyo eza chaîne KTG Culture, Makamutali Culture, Toko la Culture, na pesi bino, merci mingi, Kimia, na mabota na bino, Tokutani, Mbalasima. Ciao, ciao. Merci.